Akufi pourquoi? Oui, Akufi parce que Bazako Wele la Lupango wana sur le plan spirituel. Donc Bazo Wele Lupango yo Ozana Musika. Ozana Musika mais balandi pour comprendre que yépe Azana Musika Azana droit. Donc parce que na kata makamana bakoma otalani ba droit. Il y a héritage. Ah oh ya dans la opportunité à télémé la radio. Voilà. Bazo lingati que toté kanita zo lingati to bomaye. Donc to éliminer comme ça to tika la biso na biso kasi histoire nan il y a Joseph té bande quoi Joseph bataille Joseph na musika babi voici les faiseurs des songes tuons-les et nous verrons que deviendront ces songes. Alors il faut comprendre que réalité spirituelle est simba mutunyoso mais nani yé que le makamalo pon na famille nani yé azana poto bako comme tu na niveau que ba bon parce que bande muso za ki non na poussa musika famille ba ko kangate ba zonga été kasi nini monde spirituel et na limite ndoki abanga na monde spirituel yanke azalarate ndoki abango te po yo loba ke famille ba ko kangate monde ténèbre et bango te po yo loba ngana te baba pono ba mapango ebele na Afrique ils en Europe partout et so silisa batu au mona lupango moko même ndeko na banga za na poto akufi même ndeko na banga za na États-Unis akufi mais problème yo tukuna te e utiao. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, merci à vous tous qui êtes connectés sur votre meilleur site La Voix Céleste. En train de nous suivre, nous vous souhaitons la bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Rien que la vérité. Eska Bonzambe et Kitarana Loye mon amalo pena misala Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simana onto ya roba genzama boto kwaye wapi bien-aimés dans le Seigneur. Merci na ba onyo tout basutena msalo yo là je vois les pasteurs fais amis si à la bouche autorisée de l'Éternel en Gamaziri qui a filé au mouko ya motema ya bivince de homo depuis longtemps maman Gisèle loke le motema papa Emmanuel à Boston les frères Papi Kongé na toze a toujours sorti album qui sera sauvé na pesimbo na maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na Suisse Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta simona onto ya roba kinzama boto kwaye lisusu wapi. Na émission le Rien que la vérité to soani bien-aimé dans le Seigneur minga ko solo les alliés donc ceux qui ont na ba caméra ils ont que tozo combattre œuvre ya Nzambe te quand nous rejet ba quand on a le barake non nous devons dénoncer les œuvres infructueuses des mondes des ténèbres bien-aimés dans le Seigneur et j'en ai le mot autour ça manakina pasteur Anwazali très reconnu ayebani na kini bien-aimé ayebani pena ba pasteur ayebani pena ba musicien ayebani pena ba journaliste ngai mo pena yebiye papa moto pesaka ba respect ya mingi moto na kibo Nzambe pasteur bien-aimé dans le Seigneur pasteur awuti ko kufa bien-aimé étant pasteur à Kofi problème les années que pasteur balé na kindokina famille parce que akanga ke lopango famille ndenge ezana kata famille bazo babateka lopango pasteur azo lingate netiye ala so ipe mona liboso pasteur ba oncle basidiki balé ki ba famille tinde ba ikolia pasteur bana quartier basidiki na minute oyo la police et pour que ba bomay ba kanga ki déjà ba komay ko beta na bengisi mosala Nzambe moko to mekempe ko solo ana e concernant car parce que pasteur ayebi très bien collègue na yepe na mosala to mekempe ko solo là parce que la triste nouvelle est touché biso makasi mosala Nzambe baleye tozali na apôtre Basile. Shalom papa. Shalom papa Alvin. Bonne santé. Santé ça bien na pesi. Shalom na bana Nzambe nyoso et puis na pesi encore shalom na bat nyoso bazo zo cœur pour soutenir biso na ba émission boy en tout cas Nzambe a pambola bino mingi et puis na pesi encore shalom na bat nyoso bazo zo cœur problème na biso il y a problème il y a garantie à église tika Nzambe a pambola bino je crois que yo poko ozala parmi bateau bazo sunga pour que to propager la bonne nouvelle partout dans le monde tika Nzambe na lola apambola bino
Ok, l'homme de Dieu, on a déjà le solongo. Réaction dans les années avant que nous ayons tant mon collègue Nayo, Namsala, Akoufi, Nicolo, il y a le pan, il y a famille. Merci beaucoup. Je crois que ils ont ça la passe, mais ils ont tant que la réalité spirituelle est à la pasteur. Maman Molimo est à la te que mutaza pasteur, aza prophète, aza apôtre, non. Yango mona na Nouveau Testament bilobi ne donnez pas accès au diable. Il y a des choses même si tu es pasteur, même si tu es un homme de Dieu, mais si tu donnes accès au diable, au succomber. No moni koma ko pasteur ba lié au pasteur ba salié bo. Il faut y ba pasteur wana est-ce qu'à respecter ba limite na. Est-ce qu'à respecter ma caméra wana tu es ça ba nzambe que réalité spirituelle est à la tête que muta pasteur est à la tête que muta apôtre za bishop azana non réalité spirituelle mutunyo se fa ibotika na kata ba limite na ndeti bo ça fait mal et puis c'est la honte et ça va blo moi pesa lokola basine moi défaite que pasteur balé à un sorcier parce que c'est pratiquement impossible que un homme de Dieu bako ko simba été mais il y a des cas où ceux qui accès ali monde attendait beaucoup qui coopérer facilement pe et suivre Moussa Nzambe et qui tient on assez mais papa pasteur tine akufe liwa boyeza pona ke parcelle le pango akangaki pona ke église pe babana kokota prière kuna pasteur pe azalaki kuna est-ce que Nzamba ko permettre te parce que pasteur asali mpona ninge mais pona Nzambe peut-être que l'église est que ne wapi bona bo ba prière et bandaki déjà kuna bon et azana le pont pourquoi pas que Nzamba ko côté là et que bali a été to kotan verset moko. OK, vas-y. Yoka je crois Jean chapitre 14 verset 30. La Bible dit ceci. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient, il n'a rien à moi. Ici, c'est le Christ, Azobisa, disciple Abi, le prince du monde vient, mais il n'a rien à moi. Cela signifie quoi? Yesu ye moi que Satan a joué. Mais na kati na Yesu Satan a le côté à quoi reprocher. Ya moni Yesu ti bando ya okangé abando banga jamais. Je crois que cause à la paix, moi quoi exemple pour na basa nzambe, tu peux être un homme de Dieu. Mais ce que l'homme y a ce monde de ténèbres ils en a katina. Ce que l'homme y a Satan a notre famille. OK, vas-y. Okoza musani na nzambe ozana eloro moko ya molili katina yo. Mais oui, ndeti zwandeti bien moko ya héritage. Le ko na net parcelle bon. Eza ya binonyos. Mais tant yo lobi kenga na musani nzambe o s'accaparer nango. C'est déjà la cupidité. Ndeni lo rabisonyos yo o s'accaparer nango. Monique à ce moment-là déjà au PC déjà accès dans le monde des ténèbres et côté dans la Katavina. Et côté dans la Katavina, autant c'est que vous en avez qui bon Zambé, mais c'est ça juste qui casse. Celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Oui, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ils allaient par rapport à respect, il y a principe. Ah bon? N'est-ce pas vendibo? Si on a que Simbaki, il y a sens que celui qui est en nous est plus grand dans le monde. À ça l'année. Magicien on a ou bien soit nganga on a akoba nous jouer nanga. Pourquoi? Parce que na koti na katikuna. Ce que l'homme de Dieu a dépassé ma limite. Yango mon Bible ne donnez pas accès au diable. Il faut dire aux gens. Bible ils recommande Bible ils reconnaître pouvoir y a Satan. Oui. Bible ils reconnaître pouvoir y a esprit mauvais. Yango moni Paul la lobby ne donnez pas accès au diable. Ndemoni Christ abi le prince de ce monde vient mais il n'a rien à moi. Donc ceux qui Satan nenga kana kuta eloko pa Yesu ne Yesu akufa ase kwati. Notre logo ni nyozoloba. Oui, non linga naloba nini. Lorsqu'on est un homme de Dieu, il faut pour respecter ba principe. Il faut que réalité spirituelle et épargner à mutute. Même moi un apôtre, même un pasteur ou bien un prophète, il faut pasteur seulement que naza pasteur. Mais ils appellent à Babylone, monsieur, ils ont la compétence dans la tête. Et ça va prendre ma famille. Ma famille au Kangamundeni. Et ça bien bâti les bisognos. Bon, si on a ce qu'on a dit que na vendre la ngwa na ngamoko. Au moins que ngamoko na mi koti na kata terrain mo boy. O nzambe aokoka même pas asimba kuna ndeni. Yango mona na kata Bible et ça na mutu moko ayebisi Yesu abini. Ayebisi Christ abi yebisa ndeko nanga akabola nanga bozui. Je crois qu'il y a un verset wana. Mutu moi ayebisi Christ abi yebisa ndeko nanga oh pardon tous un héritage mais yebisa akabola nanga. Yesu ayebisi ni. Abi nanya établissa kingai liquidateur na kati yaba bien abini.
Un homme de Dieu. Mais, parce que c'est pratiquement impossible, Ndoki Akolia, un homme de Dieu. Mais sauf, c'est seulement au PC accès na diable. Oui. Ok. Nakoba. Oui. Mais tout le monde peut na la Bible, tout le monde basé la Nzambe na Bible, tout le monde peut ba roi na Bible. Saoul azalaki moko ya ba roi ok Nzambe abengaki premier roi ya mboko Israël homme de Dieu. Saoul après avoir désobéi na Nzambe. Bible zolo bakutu na suka. David azo iloba na ndeko yo abomaki Saoul biki qui est-il pour porter ta main sur un oint de l'Éternel. Saoul, malgré qu'il a désobéi dans Nzambe, a kenayi ko sala babilo mutu, mais a kufa yete que Moussa dans Nzambe, azala ki na onction katinaye. Oui. Et kassit, au moins malgré désobéissance na, mais au lobby on a soukani. Onction on est ko protéger te. Atikala toujours Moussa lina Nzambe. Mais Moussa dans Nzambe balé na kini. Oui, malgré puissance eza katinaye. Très bien. Et Kassité, Yango n'a ce qu'on répond, c'est ça. Pourquoi Yango n'a ozong c'est le Christ abi, il n'a rien à moi. Ce que le quoi Satan est atteint à Katino, bah aussi beauté. Mais ceux qui ont mouru Moussa Nzambe, Yamoni, Neb Sabassa Nzambe, un homme de Dieu doit apprendre à marcher dans la crainte de l'Éternel. Moussa Nzambe, il faut bang Nzambe, il faut y avoir principe. Moi Nzambe, il faut y avoir que ce qu'on fait nzela la Satan, ce qu'on permettre que le comme Satan est en Katino, net dossier wana, dossier à l'upangu. D'abord, Moussa Nzambe ko wela ilote. Yango mona Abraham epsi lotini abi ponanzela. OK, Abraham azaki na ba promesse na réfléchir sa place wana. Ce qui lot alobaki aponi place wana parce que terre promise aki mabeli wana ezaki Nzambe ni alaka ki Abraham ke nazako peso ngo mais on constate que Abraham a wele ngote. Aibisi ka nevene lot abi pona. Ce qui OK na nord ngana OK na sud. Net nazabwe na ko wela elote parce que le père qui gère tout c'est lui mon père. Le Dieu qui a tout créé, et que son Nzamba a besoin à Pambo, n'a besoin de la le famille. Parce que nous au fond la porte inutilement. N'a besoin de nouer la bâtiment pour s'accaparer. Alors parlant de ça basali Nzamba, l'homme de Dieu, ce qui va décider, va continuer un héritage ou un tetika ba muta Pambo la rabatu ya Nzamba. Ma sœur, mon frère. Muta fungo la rabi kuke na vie ya Nzambe. Oyo détruire nos vies nos pamba tam so o Nzambe abongse la qui. Et ça plus que héritage wana. Mais tellement à s'accrocher nango parce que il faut que les gens sachent ba tu amokili ba corda valeur na biloko et que ba ko boma mutu pone loko. Oui que nous connaissons des gens en Afrique au juste car mutuka ya pamba. Ba kero bomai. Juste qu'à costume ya pamba muta comme là ta costume bien famille va comprendre que akomozwa ba côté na samabele so à combien plus forte raison un immeuble voilà donc pour nous dans normal ne ba les pasteurs non pour nga eza normalité pour nga eza normalité message à liboso na lancer ça que c'est pratique na vandi boy ndo ka go lianga nini abando simba la Bible dit notre vie est cachée en Christ, Christ en Dieu. Donc c'est toute une procédure pour Ndoka Simba, il faut Asimba Christ. Soit si so Simba Christ, il faut Asimba ce qu'on Nzambe, ce qu'on doit paramètre na aokomandeni. Ce qu'on est na simi pasteur. Mais c'est ça justement non temps où ce pasteur a bimi na kata ki bonzambe na mikotisi na kata makambo, ils ont la compétence na été. Oh ouais, là le pas comprendre. Il y a le pas en famille tiké na bango. Yo kasi na bato to kamanzamba go toucher mutu mote. Papa Basile bo luka garantie pour l'église na pesi bino 5000, na pesi bino 3000. Ndeti pasteur. Ce qui ça pour l'intérêt à l'église, à Kangagi place wana. Est-ce que Nzambo a kela likolo na se, a kotin d'accord beauté. Ndeti biso be place l'église exact. Tout ça relancer message. Mais tu crois que Nzambo go toucher moi en moko. Papa garantie ngo combien? Place en combien? Mutu pécoute à kolo bagé, ngana otinda garantie te maintenant so melo instrument. Ça se passe. Mais nous sommes des années, il faut te croire na Nzambe wana. Mais so mo sa Nzambe communiquer na suka aw. Moi je l'ai toujours dit. Je ne peux pas marcher derrière les choses de ce monde parce que c'est Dieu qui donne. Et que le quoi Nzambe a payé ça, n'en a besoin de wele la terre, n'en a besoin d'un héritage. Même ma frère n'en a ça va très bien. Ce qui n'a pas mal au pan et comme que gauche droite, je vous laisse. Il y a des âmes, il y a des personnes oyo Nzambe fa big sana simana na ko lingate na compromettre nzela na pona biloko mokili. Et que biloko mo pe un jour éthique là. Lelo siko pasteur atiki ba ndimi ba tikali bongo lelo siko atiki ministère mo on ne sait pas nini Nzamba kane
à ça dans 50, 10 ans. Mais etikali pourquoi? Parce que pasteur a s'accroché à l'homme encore tikangopé parce que Dieu bénit. Il faut dire aux gens, ma condition tout seul en Congo est tellement difficile. Mais nous croyons aussi que nous avons un Dieu tout puissant. Ok, au moment opportun, il est capable. Même à Koyo Kangoba papa, beaucoup place on a décidé, n'a pas instrument. On a décidé n'a ça donc si je dis, ce n'est pas normal que Moussa Nzambe ndoki alie, mais il faudrait aussi que les hommes de Dieu sachent que ce que loko moi Satan est côté na katino au fungolinzela. Au fungolinzela. Oui, voilà. Donc il faut to salela Nzambe na kobanga. To salela Nzambe na kobanga pe to tikala na kati ya ba principe wana. Parce que nous avons répété, les gens de ce monde accordent la valeur aux choses. Et que Batubako Boma pour Nabilora Mukili. Au Yango Monara Mutoazui diplôme Bake au Bomaï. Récemment, Awa. DP loterie bimi moi na mwasi moko a 8 DP loterie quand ne bazonga na ko kota na kata lopango bena ko kufa directement a gagné na DP loterie taka mutawa ke DP loterie c'est pour dire que ba moni que c'est que ceux qui a ken États-Unis a ke ko bonga so ko bonga ngwazi yango même pas ka ko sepe la pamba ba kotia na samabe. C'est pour dire aux gens que les hommes accordent la valeur aux choses et que un enfant de Dieu il faut y ba nini à se gérer parce que réalité spirituelle est touchée à monter aux pasteurs, aux prophètes, aux évangélistes, aux docteurs, aux nani, réalité spirituelle éthique à mututé et que ce mutu à franchir ma limite à cause de retourner ma beaucoup ya Satan et l'inévitable paix et courir dans vie. Et le pasteur a salagé pour le rêve qui concerne quand bien la famille à bunga qui déjà ce qui ngai n'engane c'est l'homme de Jetika. Mais nzamba zuebisa nani c'est Samuel ni. Nzamba si Samuel abitika ko lela pona Saul na sina rejeté. Au monde. Nzamba si Samuel abitika ko lela pona Saul pona sina rejeté. Donc il y a des choses tika na yo. Nzamba même na peut so verset wana. Et ba les temps babimi Égypte. Bazo ke na terre promise ba komi na place moko bani ba kota na kata mboka mo mais Nzamba bisonga bi mboka na boke ebunda te pona opesa bino ilote. Apekisi bango pourquoi? Parce qu'il y a que soboke kuna bozo elote. Il y a des combats dans la vie. Et ça la comme ça au détruit vino pamba. On croit que l'homme de Dieu là, Nzamba zaki capable d'apaiser au-delà même ya lupango ya famille wana. Et que azaki n'a besoin de à s'accrocher wana. Nous prions un Dieu tout puissant, nous prions un Dieu vivant. O ayibi ko soit soin basali naye d'une manière comme d'une autre. Papa, musala Nzambe est difficile. Mais comment natamo Nzambe a sepeli saba o ayi. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Au lobby qui est né au petit exemple il y a roi Saoul. Saoul, Nzambe a averti. C'est qu'il y a déjà mené de pasteur. C'est comme si il y avait un avertissement à Nzambe. Non, Babloum, si on a besoin, on doit avertir. Et puis il faudrait dire, merci beaucoup. Il faudrait dire, la Bible dit Dieu parle tantôt dit manière, tantôt dit notre. Déjà, si on a bandit de Amakambo, il a ça makelele. Non, on a besoin de Nzambe à avertir. Si on a quotidien comme on a monique et bando ça va maquiller comme ça va discuter. La paix avec tous ceux bandits d'Abadez. Moi je suis un homme de Dieu. Je suis un dispensateur de la paix. Si on a mon dire que les Kamouana et comme peut ça dire maquiller na comprendre qu'il y a un problème Nzambe azasu arate. Mieux vaut natiki là-bas. Ya mon babenga biso banani yuma. Na mela pasteur wana là. Na lia mbongo na botola ibo ya osala ngape eloroté. Pourquoi? Parce que déjà, nako comprendre quand les bandelique et loko yo nake nango suscite natinde bongo to tikela bat bambongo to tikela bat téléphone bamsu balia biso bambongo ebele ozape na choité parce que comprendre que bonza même taper sera azwa. Voilà, ceux qui ngana c'est l'homme de Dieu tika bangonza mémoire ebinde ça tout peut ça va garantir ba place peut ça va garantir mutale opé mbongo pe et puis aller au mbongo pe alobi pe a opé saté tout défi ça va musu mbongo zo défi mutu mbongo boy et comme pour apé c'est boy ça pasteur en piaté nyonso anani par ramener na terrain mo eza ya yoté pour que ceux qui réagit bat nyonso baloba tala pasteur nga sali. Et bah pasteur peut-être batikela bango biloko ba bimanet ba yuma wana siko eza ba conséquences eza la tena bandeko ba la na biso ba mela pe bande musu ba bilo na bango ba bien na bango. Non papa, la Bible dit on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé il le moissonnera. Yo o melinge loko. O monike o bimilinga yanke. Pour ça pasteur o sala nga eloko te. Menzame likolo amoni. Et puis nga na yebso na kuta na kamo bongo. Na so frère mon appelle ça téléphone. N'est-ce papa, mon téléphone est à cicater que la maman.
frère wana zwi téléphone na mbongo asala mikolo moko mso na monika bazo yani basimbi papa nini bazo ya basimbi apote limbisanga na tune problème nini aye ko salela nga déclaration moko abi nde na zabo so na koti toilette na mona elongi nawo so na zolia na sani na koma mona elongi nawo so na mata na transport ole na mona chauffeur à taxi na koma mono partout dadi na ya kufa limbisanga ni na abwe na comprendre lo mo ekalenga apap abilo mo e bloquer ngai na mukongo moyena sa mouvement te mais soki na lali na olotaka yo limbisanga na futa mbongo wana atanda mundamu webi ke na ko sambela na guérison totale mais na qui na bi ko futa no susté nasina limbisa o déjà mais ko répétation ba de côté parce que mosali nzambe ba ko sala nete voilà. OK papa, par rapport à dossier yo pona ko clorango message nous ko lancer na famille à pasteur o ko lancer na bande bazo na biso ko lancer na bande ko pe bazo se retrouver na bakawana. Merci beaucoup. Na oyebisa batu boy réalité spirituelle est à la pasteur te prophète et apôtre te et que quand il y a un problème na famille na bino et ça problème à lupango et ça problème à héritage et ça problème à mosongolo et lokwa liboso ko sala luka basali nzambe luka basambela pono ba mapango ebele na Afrique et en Europe partout et so silisa batu au mona lupango moko même ndeko na banga za na poto akufi même ndeko na banga za na États-Unis akufi mais problème yo tukuna te e utiao mais akufi pourquoi? Oui akufi parce que baza ko wele la lupango wana sur le plan spirituel donc bazo we lupango yo ozana musika mais balandi po ba comprendre que yepé aza musisa aza na droit donc parce que na kata makamwana ba koma otalani ba droit il y a héritage ya dans la poto na telemela radio voilà très bien to éliminer comme ça to tika la biso na biso kasi histoire il y a Joseph te bande quoi Joseph bataille Joseph na msika babi voici les faiseurs des songes tuons-les et nous verrons que deviendront ces songes alors il faut comprendre que réalité spirituelle est simba mutunyoso et que on a besoin et ça on a problème moi le pango bozo teka bozo sala boy et ça même été kami on a besoin mbongo on a basala nzambe basambela pona yo babenda protection nzambe likona parce que ceux qui te oko banoke subir même sur le là pasteur et puis il faut dire aux gens ndokia bangara na monde spirituel yanke azalarate ndokia bango te poyo lo ba ke famille ba ko kangate monde à ténèbres et bango te poyo lo ba yangana te babanga kamuto ana Yesu babanga kamuto ana nzambe na kati naye et muto ana nzambe na kati na ye tanga alliance nzambe epeze na vie ya mutu nzamba ko mais yo vanu ka olala no ba pongyo la mkaka boy ozape na cadre spirituel moko te olobaka ko nga yo mo batebele ba kotana sia mabele et c'est la raison pour laquelle Dieu a placé les hommes de Dieu ouais pourquoi parce que na ba cas spécifique wana te ba to ko intervenir ni pour que nzambe akangola mutu Robert le soba bomi mona poto par rapport ya bisoba mais nani ye que le makamalo pon na famille nani ye azana poto bako koma tuna niveau ke bake bon parce que bande museza ki non na poussa musika famille ba ko kangate ba zonga été et kasinini monde spirituel et na limite te na betela ki masola étoile awa yesu abotami na Israël mais ba mange ba mon étoile na Orient bon mon étoile neni parce que moi na abotami moi na botami ezalokola muta botami na Afrique awa mais ba moni étoile na ye na Europe parce que monde spirituel ezaka na ba limite te monde spirituel eza limité na temps pe na espace te donc muta koza na poto me ba contrôler la vie na Afrique awa donc mona ba tebele bazaka azan Europe mais à l'autre Afrique azan États-Unis en Australie mais à l'autre Afrique cela signifie que vie n'est pas contrôlée dans le monde interne on a ça que joue na bi ndeti joie par exemple étoile ya muje kwa to continent lelo étoile ya mutomo na yeso botami place mususu mais ba mage ba mon étoile ne place mususu et puis sur telle distance atambola ke ko ça ba 3 mois ah bon au bazo oui au batamoli presque 3 mois pour ba comme place étoile les a mais yeso botami place mususu donc c'est pour dire que muta cause en Europe à cause en Asie à cause partout mais bazo contrôler vie na Afrique pe azolo tango a sentir ngo na pesa lisolo moko na kina ndeko moko ake Afrique du Sud akomi na Afrique du Sud be vie et simbate na lupa et pas na bango na Afrika koko na bango abande kolamba kwango mais akomi ko mona ba phénomène mo so akoti na chambre akuta makasa kwanga na Afrique du Sud s'il vous plaît dalaka ba makasa na biso kwanga na Afrique du Sud
azo comprendre abet maman bon mais makam non mona ezandeni mukolo mususu a telemi na balcon atana samoni tata mwasi ne o alamba kwanga na Congo amonye na Afrique du Sud na se abengi na Congo abi mama bo explique est-ce que tata mwasi aye a o ayete nzoka nde balandi eti na Afrique du Sud kwa nini bazongse na kati ya Congo pe azonga na Congo azonga ce qu'on a Congo ne ka tanga moni tata mwasi kobunda e simba te choix exact do makamno ce bébé komi obligé ozonga bon et ça peut na batebele bana bakana OK ozana Europe ozana Asie ozana États-Unis mais olotara toujours Congo olotara toujours zamba moko olotara toujours village natal olotara toujours lupango wa famille wana cela signifie quoi malgré ça kuna mais vineza contrôler awa et que c'est nga sambela pona po balongola ba esprit wana voilà bon et si la peine de la prière et aussi la kana prière et que so ba sambeli pona mutu wana c'est tellement so ba sambeli te pona mutu wana c'est tellement compliqué yango mona mutu aza hier mais azobika vie moko o akimai na Congo awa mais à quelle Europe où les vie est s'améliorer mais à constater que a mené qu'à vie comme si mutu aza na Afrique voilà. Et donc de Dieu par rapport toujours à toi net au bêtis du Solongo basala nengeni comment bako ko bloquer ko détruire ko bloquer étoile il y a ndeko na famille to camarade mo na vie. Merci beaucoup papa Alvin. Je crois que nakoki ko yebisa batelo mot très important. Moi tant to parler ba étoile awa beaucoup de gens pensent que to le la étoile ka pour na ba sentiment non. Il faut maintenant soit comprendre papa Alvin que maintenant soit beau tamarana étoile na ye. Étoile wana ekoza dona ekoza mbongo ekoza mariage ekoza et loko nyoso nzamba tchena katno po et propulser vie na yo. Alors monde à ténèbres et monde a déjà eloko wana très bien. Et il y a qu'à engager ce qu'on appelle les chasseurs spirituels des étoiles. Et ça va chasseurs spirituels d'étoiles bien des mages spirituels bako kota en scène pour baluka étoile na yo. Alors étoile wana bako pirater ngo. Bako supprimer ngo. Bako swapé toi la mutu ba tchango na kata nzungu. Alors bako bloquer on deni place à liboso bako bloquer étoile la mutu za na ba famille na biso. À partir ya ba lien de sang. Non mona Joseph a loti ndotoni. Abina moni a loti 11 étoiles. A loti soleil, a loti lune mais et fukameli. Netango abisi Jacob abisi ni yo na ndotona olingo expliquer biso ke ngai na maman na ba frère no to ya ko gumba mela. Donc Jacob a comprendre directement que soki Joseph a loti étoile. Étoile ezaba ndekonaye. Donc chaque tribu à Israël est représenté na nini étoile. Ezala Ribin, ezala Gad, ezala Azer, bango nyos tuana. Bazaki représenté na étoile. Yango tolobi ke mutan so botama na étoile no ata yo olanda nga ozana étoile nao. Mais place à liboso ba bloquer étoile à mutu. O ba supprimer étoile à mutu. Ezanini la famille. La famille pourquoi à cause ya lien ensemble. Yango mona Joseph aloti abi na moni étoile nyos efukamelinga. Question na ko tu na mutu olanda nga siko ezake étoile no efukama wapi. Bato ba botami na ba famille za contrôler na ba sorcellerie. Bato wana pe barabata liboso bazwa étoile na bango ba supprimer ngo. To ba détruire to ba tchona kata nzungu moko. Bato ba botama na ba famille kindoki. Ndo mona muta voyager azo bunda osala be forme makaba esimbate. Yeso akoti dossier esimbate. Yeso mobile esimbate. Makam no so kopa mbongo asala esimbate. Pourquoi? Parce que bazwa étoile ba de tout zango. Catégorie mususu ezali oyo bako supprimer étoile kana famille bato ba bimi na ba famille ba chef coutumier. Ba ozwa ba étoile bana étoile ba tinyo na kacha famille ba chango na kacha pouvoir na ye. Ndo mona chef coutumier a fonctionner mais a aussi na ba étoile na bino. Famille wana muta obonga te a pa mama te esimba te. Mais ça pe na ba famille mususu bana ba botama na ba famille ba occultiste. Bokoli bien, boliaka bien, papa na mbongo, mais nzokande mbongo ya papa a ozwa ngona sima ba étoile na bino nyonso. Yango mona bokoli papa kufa mais moi bo se retrouver sur la vie exacte. Pourquoi? Parce que l'étoile n'a papa ça c'est là qui a déjà. L'étoile n'a papa exploitant déjà bokola bien botanga bien bosama mnoso bien mais le vie et simba soute pourquoi? Parce que papa na c'est occultisme. Bato bando ça ba cérémonie na katanda kuana. Ba exploiter l'étoile na binonyos. Ndenge msu ba ko kanga étoile ya muteza na sexe. Sexe c'est un moyen moko très efficace au satana salelaka pour na bloquer étoile à mutu. Ya on a ebisa batu boy. Ce que bali non t'es mon frère, ce bali non t'es ma sœur, ce n'est pas une opportunité pour toi pour vivre dans le désordre sexuel. Ngane na vanda na bali non t'es.
mais et cause a raison te pona yo et cause a raison te pona nga na lo bakelo kwa obali non te ozo moi si otiki non nzoto moi mobile kwa nzoto moi si yana mambo ebele mutu mususu olinga bima na okapo zo plaisir te même mususu o décider bima no parce que ana besoin toi lumière on nzamba tena katino tamsu ya mbongo tamsu eza efungo la famille tamsu eza propulser vino olinga e banzoto no kaka po a récupérer et si comme ça bako bloquer et toi la muteza na ba échange totanga na université et ça qui étudiant moi qui brille ma casse ba vandi na auditoire be professeur apesi examen ba vandi travail be sali que bik na encre esili aluki encre na kati ya salle ezate nde professeur ko décider apesa bik tango azubi ka apesi bik étudiant na 6 examen très bien azonga na ndako boy mutu passe mutu banjo bete ba ken na église ba sambeli message ko bimani bikyo professeur apesa ki a travaillé qui ont déjà aibé toi ndena o yebso boye ma mobile ana abela liboma akata même classe panini ba yibie étoile ni surtout na ba milieu professionnel na ba milieu musala au mona yango na ba mususu à côté musala na kina ba chance à makasi mais du coup pouf et katani parce que étoile sanini et yibana voilà un peu ba moyen exact tellement belé oyo monde ténèbre ko sala po ekanga étoile yango yom to ko se retrouver na kati makambo on a besoin ba sambela pona on a besoin ba sambela pono po ba réactiver étoile wana parce que étoile amuti yango nde ebendela ke mbongo yango nde efungwela ke ba porte yango nde esala ke place bat basé belé nzambe asala ke o se retrouver place wana voilà un peu nengeni ba ko bloquer étoile ya mutu ezape sur na domaine mususu o mutu akoyeba nde nini ke bakanga étoile na ye mutu pa koyeba ye moko ke étoile na ngai eza nini bloqué. Je crois que bando ba obenga oui to ko passer na fuka émission na biso je crois que suite na ngo ezala koyeba ndenge nini na koyeba ke étoile na ngai eza bloqué. OK mazo c'est étoile na ngai ba yibanga chance je crois que numéro ya Moussa na nzambe ya wana bako benga na ba oyo ba ozana posa koyeba pona ke botuna parce que nous courons derrière les temps to komi parce que na soya émission na biso pe ba o ba na posa ya ba prière ba se retourner na ba kawana ba bien toujours na numéro na o ezana se OK on peut s'entrer na suka mais na tikelio juste moi 10 minutes au tutika na mo na moment ya exhortation suite ya nini auto et vous à la prochainement. OK merci beaucoup peuple de Dieu nalinga na banda Matéa onako sambela pona mutnyos azolanda ngai Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël na dédié émission lelo na mutu nyoso ba yiba étoile nzamba zongsa étoile non étoile la mbongo ozaki nango étoile la mariage étoile la voyage étoile la opportunité wana na bondeli nzambe na nzele émission nzamba restaurer étoile wana nzamba zong solo étoile wana au nom de Jésus eza l'étoile no eza la bana ezala na dimension nyos nzamba zong solango na kombo Yesu amen nangi tozwa penser moko na mukanda Genèse oui tozwa juste penser moko na Genèse awa Genèse 37 verset 9 Genèse 37 verset 9 verset 9, il y a encore un autre songe où il raconta à ses frères, il dit, j'ai eu encore un songe, voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Joseph a loti ndoto, a moni 11 étoiles, a moni le soleil et la lune et se prosternaient. C'est-à-dire, il faut camélier. Tant que Jacob a compris que l'étoile wana ezabande konaye. Abi, na moni 11 étoiles et faut camélier. Problème nanga mon frère ma sœur nangina partager nous un peu penser au et si kanini ba fuka misa étoile na yo et si kanini étoile no ezo prosterner et si kanini étoile la mbongo wana nzamba tshana katino et si kanini étoile la beauté wana o nzamba tshana katino étoile wana ya entrepreneuriat étoile wana ya richesse et fuka mawapi et ça la batte belé bobima na ba famille mo be ba tshaba kodia c'est-à-dire ba limita ba chance na bino no ba pesa na mutu moko yango mona ato bundi boko leke na mbongo jamais ato bundi boko sala makam au-delà ya yete pourquoi parce que ba zwa étoile na bino nyoso ba tcha yango et se prosterner devant mutu wana prière prédication ya lelo ça pour que étoile na yo place nyoso ba faire prosterner ngo nzamba longola en place wana
yango mona bande quoi Joseph bako simba mbongo mais bako ça na exploit na bim mais et quoi le ka Joseph te pourquoi parce que na ndoto Joseph amona ke yende azali kolo tam sunde na oteyo boy ba joie de étoile na yo ba faire prosterner ngo quelque part tam su ba joie étoile no ba kotisango na ba kotisango na kata nzungu ya coutume muto tam su osimba mbongo te tam su ba joie pe étoile la mariage ba kangango yango mona mobali aoya bien mais moi abala ezate tam su ba joie étoile wana monde atene et ko comprendre que nzamba tche lipamboli ya bana na kati na yo ba joie étoile wana ba compliquer ngo ba bouger ngo ba koki ko engager pe ba mage spirituel yango mona en Europe ou en États-Unis ou partout en Australie mais au lot a toujours Congo au lot a toujours Afrique au lot Afrique ça ne signifie pas que monde ténèbre a besoin kaozonga non ça signifie que ba na besoin vie oyotika na Congo vie oyotika na village natal na bino kuna ba na besoin obika même vie na Europe ba na besoin obika même vie na kacha ba activité yango wana on a besoin to sambela pona yo on a besoin de réactiver étoile wana. Il y a des gens parce que tant on à Makambo c'est une révélation. Na kata ko bonde na ko mona lo mozo briller makasi mezaki na kata ezaki lokwa na kata tono. Mais na mona ba lumière na ngwe sa lokole bima. Ngena ko bonde la nzamba ko révéler ngake ba étoile ya bato belé ya ba na ngebele on a pesa bango ekangama. Eza bloqué. Makamso olela e nzambe te nzamba sa cha eloko. Mais monde atena bande ba joie eloko wana. Bakotsa ngona kata nzungu. Bacha na kata sani. Joseph alobi na loti na moni étoile efuka melinga. Tamusu ola nanga très bien mais étoile no ekuma ma quelque part. Peut-être étoile no basi ba salela ngo kala na mbongo papa na mino azalaki na. Peut-être étoile no basi ba salela ngo kala na mbongo mama asimba ke belé. Yango mona otangi na bekola chame musala malonga eyate. Yango omona otangi na condition mo normal okoli bien. Mais si lelo donc okokate ko maîtriser vie. Yango o remarqué que papa bino azaki mutambongo ebela azaki cadre azaki ministre azaki directeur mais so tali penda bien o mona ke o se retrouver telelo ah na olinga na benda tension batu batebele bazatango te abeto la bibo nga makam nange simba nyana li bala nanga bien et tambola nango bien et tali nango ngate ba mambwana bien aimé bato ba regretter lelo bato ba komo regretter papa ba ibanga étoile makam nanga ebeba na yaki na vie nanga bien musa nanga bien mam ebeba lelo basaki peka na mbongo neti yo mais problème est que elo no qui passe dans mutema parce que batebele ba yo lukanza meso makam ebebi mon frère ma sœur au moni tango mona ke makam wana e tambola bien au moni tango o senti ke makam wana e simba au moni tango o senti pela ke nyoso no sa e kende bien eza era lukanzambe yango yo eza era ya luka protection ya étoile wana eza er ya luka basali nzambe ba sécuriser étoile na yo ndeloko Job asalaki ndeloko Job a comprenaki Job a comprenaki que nazan étoile mais il faut na sécuriser yango abando sani a sala ba sacrifice a soutenir œuvre nzambe a sala bo offrande Job azoke plus loin a sala même ba sacrifice pona bana ne abi na yebité et mukolo likambo yaka na kwa Job akokolo ba mon rédempteur est vivant et qui se lèvera les derniers. Peut-être place aux ana oloba marambo pasteur a été à étoile et talinga te passe étoile dans les alango bien. Na olia bien, na olata bien, makam nangé simba on ya bateau makam nango et simba te non, omiko si mon frère, omiko si maman. Peut-être boloba na couple, makambo apôtre a été ça bien mais et ça pour na ba couple makam et simba te. Maman, ba couple makam et simba te lelo e baneko simba lobi. Bazala pika très bien étudié. Ba bande ko mona ke bana maîtrise nyos mais OK réalité spirituelle ezali kolo na biso nyos. Mais lelo bat ba comment requêter. Ezala moto so bengo na téléphone abi papa so na oka makambo okala. Nazaka na ba mbongo, nazaka na ba richesse, nazaka na mituka papa. Na lesi bat na ba conseil na sali ba makam na kabi mbongo na ma ezanga tina. So na yoka makambo yo. Ndevi nanga ezabo etelelo. Je crois que ce qui makamno e tambola bien. Ce qui makamno e simba lelo. Mais nzamba permettre quand même que oyo kamate ya oyo. Ça dit Dieu fait assez que makambo osanango. Et toi loano nzamba pesio oyo sali que ato seli kama muke ozo mbongo ebele. Nzamba na besoin ezala sécuriser. Yango no mone loko Job asalaki. Job avait compris que o na ozwa na ko perdre ngopé. Tika na sécuriser ngondeni. Abando pesa bofrande, abando soutenir œuvre nzamba, abando sabadon. Alors salango même pona bana nayi. Et mukolo likambo yaki. Nzamba restaura Job au centuple. Problème nangé zake et si kanini étoile na yo ezo fléchir.
et si kani ba kaba étoile na yo et si kani ba fuka msa étoile no tam susu mobali obima ne wana tam susu mwaso oyeba ki wana peut-être moto asenga o elamba tam susu moto ozwa perruque au PC oyeba te mais nzoka nde akoma causer auteur lelo ma sœur mon frère oko boudé bénédiction noté oko lo bakeba mama étoile wana ni obotama étoile vi wana o souffrir wana ya vino atamutiete vi wana tâtonnement wana osimi o simbité OK a moyen te ya vinoté lipamboli noza. Mais ton problème c'est que bazwa étoile no ba sacrifier dans le monde à ténèbres. Le monde étant Yesu abotami ba mage ba moni étoile babi où est le roi des Juifs qui vient de naître parce que nous avons vu son étoile en Orient. Au cause en Europe, aux États-Unis partout mais en Afrique ba moni étoile na. En Afrique ba comprendre que muto wana nde to senti mikolo azumbo. Muto ande ndenge to senti mikolo azumbo. No mona lelo malade, lelo problème, lelo okuna. Yango mona so lali, olota ba soda wana. Olota ba soda ou bien so lali olotara batmo boy bilong na bango maîtriser mais balanda ko chaque fois et ça pe na batebele olanda nga très bien so lali olota toujours oani olota toujours o sukura na balabala olotara toujours osana ba uniforme mo si ça de classe kala babiloko wana nyos elaxanine étoile ya mutu bayiba étoile ya balongo lango ndo mona ozo bunda na vie et simbate muto olota chaque butwana ayiba kao ayibio trousse ayibio portefeuille nao ayibio nyoso ce sont des significations que étoile ba bouchango déjà. Tu as besoin de la prière. Yangwana benga biso na piste 243 89 69 16 721 numéro na biso Isa on a affiché benga biso ma sœur, benga biso mon frère. Maintenant sengwelo moko. Benga lo kwa mutu aza conséquent na problème na ye. Ko benga na légèreté te. Les amis tout sous a bengo a expliquer mon étoile ne mais a linga bimsango lo kwa likamo be simple. Mon frère, étoile no e avina yo. So ba yibi yango nde baloba na français chercher une aiguille dans une boîte de foin au monde que oko luka vie mais moi ozangwate parce que loko nzamba tchaki bendelo bénédiction monde atanaba elongo yango déjà nazo bondela nzambe olandanga et si ka nyonso ba fuka mi étoile na yo yango au monde ba famille monsieur ezali kaka famille wana kuna bango nde basimba ambo tata musu tata ndako tata mwasi nde ezwaka mbo Tamsuka no konde na ba nende bazo se retrouver moment na bino malgré bo voyager malgré bo za partout mais et simbate pourquoi ba suibe toi na notre famille ba personne na bana noko ba suibe toi na notre na kacha famille ba personne na bana mama kulutu babiloko ba kodia babiloko wana noso ba suibe toi na bino bana ba zui yaya moko famille ba pesi no mona bato batanga bien bana nayi bato baza bien bana so mutaninga zo mbongo na famille il faut akesenga il faut boya biloko wana no moni batebele même en Europe, aux États-Unis partout ba biloko wana elanda bon malgré bima mais au senti comme si aux anacé tant sou mutango pe akufa déjà mais atika ba loi mais atika ba principe wana molimo nzambe convaincre ngana répéter sur na yo muto senti que makam eke bien exactement yo moko oyeba ndeni no sécuriser étoile na yo parce que réalité spirituelle ezalara bato ba osepela bato ba komo lela lelo ba bando sepela lobby azolo babi na nanga bien na liara bien na sala makamno su bien mais mukolo likambo yaka parce que monde spirituel elandara ba étoile il y a ce qu'on appelle les mages spirituels ba ko engager ba mage spirituel contre étoile no ba lukango partout no moni ba bandi ko luko ba kene robe ba kutiote ba nazi ba kutiote ba otambola partout pourquoi parce que bana bezo ba récupérer eloko wana nazo bondela nzambe na kombo na Yesu na nzela ba enseignement na ote ya oyo nzambe akango l'étoile na so ba kangango na nzungu so ba tchango na sani so ba tika nango na Europe aw parce que y a beaucoup de gens ba voyager ka nzoto mais molimo na ye am na ye ba totikala nango na Afrique aw na bondeli nzambe na nzela mate ya oyo nzamba salo grâce nzamba bimise étoile no place ba kangango o amuta mbongo o amuto il faut m'emmener fungwama wa muto il faut nzamba comme ça na niveau moroboy mais jusque là il y a même d'autres ministères ba ko même étoile la mosala nzambe ba bouger yango ba ko même mosala étoile la mosala nzamba supprimer moto ba tona kata cage yango mona ozo bunda et simbate na zo bondela na kombo na Yesu kande na ote yawa nzamba restaurer étoile wana so ba yibango so ba supprimer yango so ba détruire yango mon frère ma sœur tant que tu es habitué à noter pour na sepeliso mais noter mamo nzamba talisinga oyo ko bimisa vie na yo na kata ba situation wana oyo ko bimisa bana na kata ba situation wana mutu musu okobota bana mais monde atane ba zui bana na nyonso ba zui bana nyonso ba kabi ba étoile na bango
bayibi ba chance bayibi ba promotion bayibi ba camions yango mona mwana koli mayele mais au comprendre suite so taliban au se retraité est-ce que au bana nga oui bana na yo mais le problème qui est là c'est que étoile bayibi yango étoile ba botoli yango étoile ba récupérer yango yango mona so bunda na bandenge nyonso Joseph Aloti abina loti ba étoile et se prosterner tam so étoile na yo et se prosterner quelque part ne hormona nzamba bisi j'ai dans lobby détruit l'hôtel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés. Il y a des choses et au passé dans service à délivrance pour te détruire le quoi ils ont maintenir lumière il y a étoile nous ils ont que ça étoile nous briller au santa que on ta chance ma casse au santa que on ta bénédiction ma casse au santa que on ta mbongo mais jusque là on mon l'autre jusque là au monde kama est bloqué yango nzambe bisi j'ai d'abi détruire l'hôtel de Baal qui est à ton père et abat les pieds sacrés mon frère ma sœur on a peine besoin de vie na yo tout détruire l'hôtel nos hôtel ma contre étoile na yo tout détruire l'hôtel nos hôtel ma contre étoile wana ya accouchement ou ezolingate obota ou ezolingate obala ou ezolingate makamno simba o va na mobali bien mais ayoko ka degu moko ozo moi si bien mais likamoko et comme on comprend tout le monde ka obeba naye ozo zemi bien mais on comprend le avortement ou ça la manière ataba sali ba recyclage et simbate ça signifie quoi ça signifie et toi les a bougé quelque part tala maele no bien tala niveau wana oko mener vu anate tala penda ba relation o wanango et ça bat musu ba comme on même que yo il faut osambela yo il faut okota na kacha prière parce que neto mona yo na maele na yo to comprendre qu'est-ce qui se passe au tala tamso génération monsieur abat ozakina bango baza sous na niveau anate yango na obonde la nzambe benga biso na peste 143 89 69 16 721 to zwata ya osambela pona nazana ba sujet de prière j'ai des orientations que l'esprit m'a donné o eko zongi sa étoile na yo o eko sala yo que o se retrouver pe na kacha vi na yo na ina sambela pona yo mto na problème nena sambela pona yo mto senti kama e simbate nena sambela pona yo o famille ba loka famille ba si ba baby sa ba ke makama mto e simbate nena sambela pona ministère moko eko ezo kokotambola bien te nazo sambela pona kande loboko nanga o talango boy na bondeli nzambe a visiter vina yo Dieu tout puissant mutu nyonso akolanda émission au partout na libérer puissance wana na libérer onction wana il y a restauration, il y a étoile. Au nom de Jésus, ezaba kotsa étoile non na mai. Ezaba chango na zamba. Ezaba kotsa ngwa kande na loba. Étoile no ezala restaurer. Lumière no ezonga. O sepela encore na vie. Au nom de Jésus-Christ. Yope muto étoile et mona na lelo o sepela. On a besoin obenga pso pona prière. Na kombo na Yesu Masia. Malade ya kobwakela, malade ya kindoki, malade yo emona na raté, malade yo bachao na nenga butu po ba bebisa étoile no solo bachao na nzoto wana po mibali bakima ko chaque fois. Naza ko chassango dans les lieux arides au nom de Jésus-Christ. Nzambe a protéger yo, Nzambe a garder yo, Nzambe a bundela yo na kombo na Yesu Masia. Amen. Nzambe a pambola biso message ezaka ke to ibisa ibino ke tozana ya quête ya koluka place par rapport ya église alors nzambe soki apamboli yo yom toloba ke ba bien na yo bozuna yo eza pona musala nzambe je crois que we ko zaper opportunité pona yo au contribuer pona œuvre ya nzambe et ko pesa so moyen pona garantie locative na pamboli batunyo so déjà bazwa ki ngo a cœur baza ko benga biso pona ba contribution je crois que yo pe ko za libakuma lam pona yo ko soutenir biso na mission et puis ko pesa pe contribution na yo par rapport ya musala na nzambe et cause à bénédiction makasi pona yo nzambe apambola papa Alvin nzambe apambola frère nanga na Regikuna frère Arnold merci beaucoup nzambe apambola yo bande ko nyonso ba soutenir biso nzambe apambola bino tokutani prochainement que mon Dieu vous bénisse.